baninga tango kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie. Moi je suis pas nazalaka moninga na yo te ngai se beni kopopo lipokuluti ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te papi gene tolobela vie Mister Siatul nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie. Est-ce que yo naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga papi gene tolobela vie. En gros Jenny papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene c'est opérateur de Jaffa Kofiri Frenchman papi gene tolobela vie. Est-ce que naza moninga na yo nazalaka moninga na yo te est-ce que naza moninga nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie. Azalaka moninga na yo te je suis pas ton ami. Papi gene tolobela vie. Ça c'est Lidjo par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi gene tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no nga master no nga matano papi gene tolobela vie nde nazalaka moninga na yo te 4 mois peintre Washington leur pays papi gene tolobela vie papi gene tolobela vie. Nazalaka moninga na yo te papi gene. Moi c'est pas ton ami hein. Nazalaka moninga na yo te bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo te papi gene yo ebite azalaka na biso te ngai mobroso na Napoli nazalaka moninga na yo te papi gene nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie. Grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te tolobela vie papi gene nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobela vie papi gene nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Papi gene tolobela vie nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie. Saint kitoko lève de l'éternel sage ya mboka. On n'est pas des potes dit. Bonjour à vous, bonsoir à vous, cela dépend ya ngonga nini oyo bino bokozwa biso ndenge tomesana kozwa na bino. C'est votre ami frère connaissance Saint kitoko lève de l'éternel sage ya mboka. Sage ya mboka bozala wana ndenge tomesana kozala. Merci déjà na ba oyo nyonso bazolanda biso na tolobela vie TV ya papi gene. Et merci na ba oyo bazolanda biso na TikTok ya Aigle de Nkolo. Merci na ba oyo bazolanda biso na YouTube ya Aigle Saint Officiel TV. Merci na ba oyo bazolanda biso na Facebook ya Issa de Jésus Kitoko l'Aigle de l'Éternel. Na pesi bino bote place bozali papi gene tolobela vie Washington grand pays na Munich. Oui kaka Washington grand pays toujours Washington. Merci Nayo mon frère. Thank you so very much my brother. Papi Coquette Mabuluki na Munich. Yope lisusu toza ensemble. Pourquoi pas Adams Protection ya bana ya mboka na Zurich. Wana batu na ngai penza wana nazomuna bozalaka tellement ebele. Henri Ibanga Rockman le plus petit de Paris, nouveau marié. Donc toza ensemble. Merci Nayo lelo po to solola lisusu. Donc toza na moi masolo moi bouclé dès qu'on a eu ça bino.
soza basage ya mboka makambo tozoloba eza makambo oyo kaka te biso moko tozomona non makambo oyo tozoloba soki bocomprendre langage na ngai boremake mingi nalinga koloba mingi te nalingaka mingi to mpo na nini natiaka to déjà to ezalaka synonyme ya mérité ya komikitisa na to na bo eza synonyme ya komikitisa pe ya koconsidérer pe ya considération voilà et à part kozala synonyme ya komikitisa to ya considération nde nauti koloba tout à l'heure donc natiaka to puisque naloba yango derrière ngai bato pe bazali c'est tant nalobaka conseil des sages donc eza mpenza na collège de conseillers ntango nalobaka parole des sages namonaka mingi basala ya nzambe baserviteur de dieu oyo ya vrai bavrai basala ya nzambe ntango nalobaka parole des sages namonaka mingi oyo biso tokendaka nango na motivation nalobaki avant na banda eloko moko na ngai naloba eza boye awa tobwakelaka motu jeton te donc ngai nabwakelaka motu jeton te nafingaka motu pe te puisque l'éducation consiste aussi à respecter tout le monde. L'éducation, moi je suis très bien éduqué. Au contraire, ma acte posé na yo, ma na yo, ta façon d'être, ta façon de vivre, même dans le monde normal, dans la société, dans l'environnement, cela montre à nous que moto azali intelligent, moto azali sage, moto a eu respecter bat. Et ça, moi je suis bien éduqué et qui olinga kofinga bacommentaire olingi toujours kofinga olingi tout babiloko bongo ça montre déjà nga wana elakisaka identité elakisaka basource baplace touti omoni lelo bato ebele bazoyeba te ke makambo mingi oyo biso tobimaka yango na bareseau sociaux ya kofinga efingisaka baparent efingisaka nano bafamille te efingisaka baparent c'est-à-dire mpo na ngai ezaka lokola papa oyo abota yo to mama oyo abota yo azalaki mal éduqué akolisi bino na mal éducation. C'est papa ou abota ou maman abota azaki une éducation à bien yo ko une éducation à mabete ou okola ki pa na bango te okola pa ba voisin bakoko anoko batamwasi batakulutu ou batikaka o bébé bango déjà bakendaka bakufaka yango peut-être aux éducation à balabala puisque na bomoto ya bomoto komona mukolo suna ko mukolo c'est-à-dire akoza papa azali na bana akoza mama azali na bana mais akokoleka na internet boye amoni ozosolola afingi yo c'est-à-dire aza mal éduqué alors ngai nasala nazalaka vraiment formé naza artiste ya télédramatique naza modéliste et tout ça donc côté ma spécialité mosusu to ba domaine mosusu makambo nini nasalaka na réseaux sociaux ezalaka comparativement na industrie oyo nauti to nazalaka bon remarquez que biso na formation ya télédramatique opamai koyebisa biso boye soki oleki na scène nde bomonaka baartiste na biso ya théâtre nasalaka ezalaka barole so bayebisi ete yo role tozopesa yo ifo mpena bato na bandako bafinga yo bamanke yo barespect ntango nyonso te bato bakomaka kofinga ye wana selon moto akomaki nini pièce wana selon ye donc rôle na yo esimbi pourquoi puisque bafingi yo biso mpena tonai bato na bandako mpena bafinga tonai mpena bato na bandako ba baye mpena apesanga kanda ye nalinga ye te okomane to biloko wana ezofaire partir na art bomi tonisamaka te mosusu moto akokofinga me bakipe ye te ezalaka puisque eza art et après moto nyonso tu te aza obligé andima makambo yo ozosala non moto tu te chez les anglophones c'est comme ça naza obligé te ya kondima oyo olingi so yo lobi lipa basala yango na fufu ya poussière ye alobi lipa basala yango na farine ata batie bino mibale wana bobanda odiscute kaka po ye alingi eza fufu ya poussière yo olingi eza farine sikoyo ifo baloba nini c'est-à-dire yo tika na opinion na ye tika na opinion na ye mais en force ya kobanda osala barecherche moko na moko akoya kocomprendre ke lipa basala yango na farine e mokolo moko ata yoki soni ya kondima yango to nini na conscience akoyeba ke lipa basala na farine
et ce cas là mutunde ya mayele aza très bien éduqué nda ko yebisa ndeko vous avez la raison soka li pa basala na farine c'est ça. Donc tous les caractères na ba émission tous les caractères na ba invitation ba bingisa biso na ba plateau to ya biso moko pour te convaincre mutu nyonso. Même ba pasteur na mona baloba ke mate ya ki kala po ebikisa mutu moko. C'est-à-dire c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec moi, c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec Tolo de la vie, c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec Stage Mboka. C'est pas tout le monde. Alors yo ceux qui kana ils ont parmi makamna lobby et que vous êtes d'accord avec ngate. Ben pourquoi vous ko manquer to ko finga to ko ezana timete ezalaka éducation o uti na na famille na yo. Yango nde ko fingisa batinala, o ko fingisa na réseaux sociaux. Voilà. Donc, merci Babino, so na ngai Babino na voilà pour faire comprendre bino que tant biso to ya kande. Pona ko solola, pona ko motiver, pona ko conscientiser batu. Lelo na yebi bino ni. Isolo o ya ezoleka naturel na réseaux sociaux. Tout le monde lelo émission, ezosala ma partie par là. Ba TikTok, ba panel, o kota awa yango, kota kuna yango. Eza pona nini? Madame Kofi Olomide ex, vous excusez-moi, peut-être que wana waya kosilika na epamba. Ex, Madame ya Kofi Olomide abwaki pe biloko Kofi Olomide na libanda na ndenge ya poto. Et tout le monde va vendre dans les réseaux sociaux. Ba komi koloba, ba panel efungwami tout ça. Et biso pe basa jambo kata on to vanda ki pe ba komi ko benga biso parce que ermo pe to za la bio biso ki pate. Mais il y a vraiment dans le vie privée, dans le bateau état en la pédale. Mais bien dans la fond, là ici, mais aux hommes na réseauté, aux hommes na té, ndenge, maman li a bois qui biloko ya Kofi, na balabala, est-ce que ça propre ou pas? Est-ce que les hommes na té mosus pas dire oui? Il fallait pas boire kayango. Yem tabanda qui coûte makamba ko boire ka biloko moi si. Yango moi pas y a bois qui yango ba filmer, yango ba tirer yango na ba réseaux sociaux. Oya lobi, oya zondi, oya kei, oya bimisi, wana kanisi, wana c'est naba révélateur, naba prophète, naba prophétesse, naba chroniqueur, naba chroniqueuse, na soki, c'est-à-dire tout le monde na minute oyo, soki ekotisaka mbongo c'est que ba mbongo ezokota. Alors ngai nakomaki obligé, na meka ko checker yango, ko fier yango. Attends à 2, 3, 4 classes. Hein? Il y a vite fait attends-moi 30 secondes, attends-moi 1 minute, on comprend. Et donc, les choses à comprendre, ils avaient quitté. Dossier, moko, et du mal, tu dois voir, voice. Hein? Voice. Audio. Voilà. Audio, du mal qui, du genre, qui est Kofi Olomide, à sali voice, à sali, audio. Abandonné ko solo la soki na mutu moko biso surtout tozo identifier te na question ba musu ba identifier mais ngale la yoki audio na identifier mutu ngote azako loba azako manquer respect azako se comparer na ba musicien susu ka kutaisa bango combien est-ce que ya azaka mutema malamu koleka ba musicien nyonso tout baza na Congo na ko yoka ngo kelanga na comprendre ngote il fait na comprendre ngote. Moi, je suis vraiment à la makambote. Puis c'est na comprendre ngote. Nasa ni pona moto, ni pona wana, ni pona wana. Biso to zawana pona kusulu la mboka, pona kopesa conseil des sages, pona ba parole des sages et voilà. Après peut Tolo de la vie. Voilà. Et ça le cas seconde, je crois. Hein? Moi beaucoup parle langage nanga puis c'est un peu anglophone. Biso le baté que Jimikolo ou bien na bengio balebele bangé dans le système na bango ça c'est second donc quand on a moi seconde de humilité en d'autres termes de humilité balamo ba vidéo monsieur c'est bilité ba ki biloko ya mopao na libanda et ba ki yango na libanda te ndenge moko oyo ya ali ya dimagi na Congo ya yesu ko pe na ba ki yango libanda na ba sac ya peko ba benga bongo na basaki ya mpeko basaki ya chinois moko ezalaka tout ça on a vu chinois na ezali bango saki ndeko moko ntango nazopesa conseil se bamakambo ba refoule bamakambo ya bapapier ndeko moko ye olala na makambo wana solo banda conseil naopesa ye atala ye ngaka na saki
Doye makamnanda no baye ndenge bana fonctionner te na edite so aza mobali ali ngopesa mwasi mukanda te to aza mwasi ali ngopesa mobali mukanda te to soki aza na mukanda te mwasi luka na zo comprendre te c'est un conseil comme pour toute personne on appelle un comprendre même sous bazalaka na sommaire to atali ka sommaire donc au sommaire balamo asi abwaki te ya ndela soki mwalika doye atala isaki balamo asi na saki na ye wana eza soki ya chine biso baartiste tosala publicité biloko na biso kaka soki balati yo na modéliste eza mannequin naka mannequin donc soki maison moto alatisaki ngai nasombi te maison nde alatisi nga wana ezalaka balati yo tanke mannequin po oprésente yango oyebisa bato nali na soki prix nani eloko oyo yo moko osombi na mbongo apresenta yango te tosala baanalyse ntango tolobela sio basaper oyo bazobimaka bareseau sociaux donc soki osombi eloko na yo na mbongo basalela yango publicité te puisque maison wana afuti yo te yo nde okenda obimisi mbongo osombi mannequin bien modéliste baza ba bato oyo po aexplike bino modele to po alata adefile na eloko abandoloba marque griffe tout ça il faut balatisa ye nazongi na dossier na ngai wana ezaka donc na entre parenthèse ntango naye koraisonner basaki ya mpeko na banini ya chine na tout à l'heure donc voilà donc babwaki biloko ya mopao mokonzi na libanda na ndenge ya Paris namoni mpe bato ebele basepeli bobwaka kutu nyonso botala kutu na bakabelo na ye botala na bakabelo ne bobwaka donc babiloko ebele moi je suis pas là mpo nango mais heure na bandi kotala yango mwa mibale misato quelques minutes 30 secondes 1 minute koto oyo kuna na panel akingandi mosusu batia ya miniature esalaki ngai directement naiya na réseaux sociaux naiya na sage ya mboka po tomeka kosolola yango bandeko na ngai il faut boretenir eloko moko ke mwasi oyo bopartaga na ye mbetu moko oyo bopartaga na ye mbetu moko ya mokolo moko te ya batan ebele oyo opesela quand même enveloppe na famille to oyo bapesela enveloppe na famille surtout nakende plus loin oyo boboti na ye kutu lisusu mwana to bana barespectaka bango mobali oyo bovandi na ye bolali ne mbetu moko oyo apeseli yo mbongo oyo boboti na ye bana barespectaka ye nayebi te peut-être lelo soki bafulo wana eutaka wapi to ezouta wapi bamakambo elekaka na réseau na biso na communauté na biso ngai elekelaka nga nazongi lisusu ndeko mo lisusu ntango na bi communauté na biso ye na makambo nga na bandeki koloba ye suki na ye ezalaki te ake biso kaka bakongolais nde tolingaka kokritike biso na biso to koloba makambo ya biso na biso jamais komona baivoirien jamais komona bacamerounais mais merci na ndeko moko mpe arépondaki ye mbala moko ayebisi alobi est ce que yo okotaka na monde ya banigérien to ya baivoirien mpo oyeba soki mpe bango basalaka makambo oyo biso toza awa mpona baivoirien te biso tozala awa mpona bacongolais biso tozala awa mpona banigérien te tozala awa mpona bacamerounais te biso tozala mpona bacongolais nga na koki oyo obeta masolo ya cameroun te nga aza camerounais te makambo na bango mpe etalinga te on fait jamais bamélange ya babiloko mosusu ezalaka bato bokoti na bareseau sociaux boketi na batiktok po banda kosala makambo ya cameroun bokomisango na congo makambo ya congo komilio na côte d'ivoire makambo ya côte d'ivoire komilio na gabon non moi je suis congolais nga naza congolais soki na ye kosolola nakosolola congolais nga nakosa kosolola banationalité lisusu te mpo nasolola français puisque français France eza mboka oyo nga nazali oyo naa na mokanda mpo nasolola sud africain eza mboka oyo nga navanda plus des années nazwa mokanda mpo nasolola congolais oyo eza mboka na nga d'origine nakosolola bikolo mosusu te makambo na bango etali biso te mpo na nini bolingi te mélanger
soki lelo toya kopesa conseil soki lelo toya kosolola mboka ezali mpona bacongolais mpona makambo ezoleka na communauté congolaise afin que moto nyonso to place azali ase retrouver a comprendre est-ce que azosala malamu to azosala mabe lelo oyo toye mpona Koffi Olomide. Pourquoi mpona Koffi Olomide? Koffi Olomide azali grand musicien ya mboka na biso moto nyonso to ayebi aza grand star ya Congo moto tout na monde ayebi et Koffi Olomide parmi bamusicien ya mikolo ya Congo ye azofaire partir nayebi te likolo na ye soki toza na bamusicien mosusu oyo mpe basia susu mikolo na ye jusqu'à presque contre ti lelo nayebi te mais na minute oyo na baoyo bazobrille oyo mpena bato bazokontinue kolanda ti lelo na bapapa mibimba eza Koffi Olomide et Koffi Olomide aza obligé nalobi bien aza obligé quelque part il n'est pas aussi obligé so eza choix na ye mais soki na tieke obligatoire puisque aza quand même obligé ya kocomprendre que aza musicien oyo aza mokolo epi aza respectué na kati ya mokili mobimba donc aza obligé ya kosala part ya kibomoto ya responsabilité et exemple à suivre mpona bamusicien nyonso mpona baartiste musicien nyonso tu oyo baza na Congo ye il faut azala modèle ya bacongolais musicien faut azala modèle ya jeunesse congolais faut azala modèle ya bapapa ya génération na ye puisque musique na ye bapapa ebele babanda koyoka yango ti eye okóma na niveau bajeune mpe bakóma koyoka yango alors na matière ya bolingo to ya libala soki lelo biso tokoki koleka na réseaux sociaux to nakoki koleka mpona komeka mpe koparle sagement ekozala puisque ezali place oyo biso mpe tozoleka to biso mpe toleka eza na bato mosusu lelo bakoya na réseaux sociaux baoya kolobela makambo ya mariage boyo bocomprendre ngai libanda lelo climat eza mwa mabe mais on aura quand même la possibilité de ya kosala masolo na biso monsieur Koffi Olomide aza légende ya Congo bato bolinga te boboya te oyo tokende nango nde bato balingi bo à chacun son choix elaka ndenge wana Koffi Olomide azalaki abalaki déjà liboso aliya nde biso tu toyebi et na kati ya bolingo bato ebele bazoleka lino baréseaux sociaux mpe bazoloba to bakoki kokritike to bakoki kokende boye bamisusu baza meme na expérience ya balibala te bamisusu bayebi makambo nini te oyo ezoelekaka na kati ya bolingo me ngai na bandaka koloba déjà na baréseau na ngai nalobi ke mwasi nyonso azalaka impoli nakota na bapanel moko nazomona nde bazoloba misusu bazokumisa babasi na bango pose Koffi akumisa mwasi na ye aliya to nakoloba na bamisien nyonso oyo bana Congo moto akumisa mwasi koleka Koffi azala te lokote wana donc azala numéro 1 ye soki asi alingi en tout cas fo apesa bato nyonso mitema mpasi Koffi Olomide soki asi alingi seke bino fo bosika po ayemba aliya na forme tout asala yango na forme tout bato ebele loyo boleka na baréseau bozoloba makambo ya couple wana misusu boza na baexpérience te bobala na bino pe te botikalaka mpe kobala te peut-être avant epuis likambo oyo mosusu ye na okutani nango te okomprendre yango te Koffi Olomide ayemba aliya Koffi Olomide akumisa aliya me ngai nalobaka yango ngai nalobaki na bapanel wana soki mwasi na yo olobi azalaka mwana malamu to aka motema malamu to azalaka soumise aza impoli te yamakaka yo respect te boboyana nanu moni ntango tolobaka makambo ya mwasi nanga aza bien awa mer boza bien jusque là boza nanu bien moni so boza nanu na barelation ya bien boza nanu na good conditions bozokende bien ensemble mer nga momi na nga nayebisaka bato so olingo yeba mwasi no aza impoli boboyana kaka soki boboyani okomprendre ke mwasi no azalaki impoli bebe anaobenga yo bebe moke nanina wana mokolo wana akomanke yo respect yo moko ondima te ke ye nde moto azalaka na bamankement yo omonaka bamankement mwasi na bamakaka kaka bavoisin omonaka bamankement mwasi na bamakaka kaka bagarçon oyo batiaka ye litoi na balabala mpo aprouve bango ke azalaka deya na mobali
soki amtabi tantine eskize atali na likolo te na si apiotoli etui afingi ye obi wi mwasi na nga kote wana asakanaka te nga mwasi na nga soki otouche ye deja yebaka wana problème ka ndenge amankaka bato babalabala wana oyo ezosala o plaisir omoni bamankima oyo soki babengaki to batulisaki ye mwa moke amanke afingi abengi ata na telefone afingi apase yo telefone yo mpe na buzoba na yo mpe ozwi telefone bazofinga moninga mobali yo sikoyo ozomona ke nga momi na ngai soki omeki asalaka boye tusa wana ezalaka bozala bien bozala na bolingo boza mpenza bien eloko monana ebebi te bino mibale boboyana omona mankima osentir mpenza ke mankima impolitesse ya mwasi oyo banda ovivre na ye ondimi mpe te ke donc soki nde momi na ngai ya kote manke nga mpe barespect boye puiske tomona yango na bareseau sociaux baoyo bamankaka bamibali wana derrière kutu meme na ndako akokaka kutu te derrière aza lipungu nene aresulaka na babutu janani ya mosusu na yo kaka bi na bavoisin kutu omona na to bakomobetela porte batuna soki obokola magoro de na ndako kutu biloko wana nyonso eyaka soki boboyani soki bobebani alikande ye donc epai ya biso bacongolais divorce na biso be séparation na biso égale à haine nalobi teke fo bozala bamaster nalobi mpe teke fo bobenganaka nalobi mpe teke fo bosololaka mais motu oyo bosi bolekisa na ye temps soki bosigani okoki mpe koevite ye ala bia okenda na yo koma osala vi na yo otika kokipe makambo na ye epai na biso bacongolais ezalaka bongo te ou il faut bandolandelaka makambo na ye na ndenge ya kobatama nde nango moko mona lelo bamingi bakoma komona kokuta na facebook soki bawhatsapp amibombi babiro eza système moko mpo soki naotala biloko ya bato bayebaka teke nazotala biloko na bango soki ndenge nini sikoyo yo bombi biloko yango oyo olinga otala ya bato mpo bayeba te kotala biloko yango otalaka babiloko ya baex na yo donc jusque là okontrolaka bavi na ye yango sikoyo ntango okontrola bavi na ye epesako bakanda okomona yo koya na bastatut ozolukaka bastatut eza ya bambwakela ozolukaka bastatut ya bajeton puisque otalaki biloko me ye amonaki otali na kobatama apres epesi yo ide ya basage ya mboka nde tozalaka mpo ya sikoyo na tour na yo otie mpo oyebi ke ye mpa otala yo okomona ye te mais oyebi ke akotala sadide okomi kosepose epart kaka na biso bacongolais nde toza na babiloko ya ndenge wana soki boboyani na mwasi oyo bovivaki na ye mpo na nini tokomaka bineli mpo na nini tokomaka kocrie baproblème mpo na nini tokomaka koluka bambwakela bajeton tout ça okili vrai nalingi nanga mutu nanga mosusu ya sika nakokumisa ye ndenge nalingi nakoki kotombola ye ndenge nalingi mais eza lisusu eza na babiloko mosusu mpe eza na bato mosusu c'est pas ça l'exemple eza exemple te ndenge tozala monsieur Koffi Olomide artiste monene ya mboka na biso babiloko oyo ekoki kosalama epa monsieur Koffi Olomide mpo na ngai eozala babasese puiske na age oyo akomi nango eza age te oyo ke makambo c'est-à-dire ole makambo eza ya musique oyo biso nyonso toyebi ke c'est un grand artiste c'est un bon musicien c'est un compositeur il fait ceci il fait cela en plus de cela aza na mbongo na ebele Koffi ondinga azobima na kati ya musique na ye ondinga azobima na logique na ye azokota na distraction eloko ekomi komema sikoyo Koffi Olomide ezosala beaucoup distraction plutôt que musique puisque na place ya musique akomi kokosana akomi kozwa sikoyo madame na ye oyo azwi sika silide ke akomi koexpose ye mpona tout le monde or Koffi Olomide azoyeba te ke ntango azo koexpose madame na ye ntango azo koexpose silide ke c'est pas tout le monde baosepela na silide ntango aza koexpose bongo azosuscite bakolere ya bato mosusu bakoma kofingaka mwasi na yo eza malamu mingi to wana mwasi na yo oyo sikoyo oza na ye actuellement oyo oza na ye présent na ndako omonaka ere nyonso tuna bareseau bato bakritikaka ye bafingaka ye baluki bafoto moko ya kala mpo batya yango na bareseau mpo babanda eza malamu mingi te puisque en vrai c'est pas Sindi moto alekaka mpo babanda ofingaka bato donc Sindi akoki kosadapte na makambo oyo yo mobali osatali mwasi akokoma tetu par rapport à makambo oyo yo mobali ozomemela ye yo ye avandi mais yo baprovocation na yo makambo ozosala baréaction na yo yango ezosala ke efingisa sikoyo ndako na yo efingisaka ndako efingisaka bana efingisaka libota est-ce que soki boyokani te na mwasi il faut kaka bokoma babinemi bozowelela nini bowelelaka nini boyokani te esili oyo ake na gauche oyo ake na droite
namona yango mingi pa basi soki baboya na mobali soki mwasi mbala mo alingi mobali mosusu avant ke mobali wana alinga mwasi ondire alongwa wana distraction ondire bakotaka mbala mo akoti nde na makambo ya mobali na ye aokipe kutu soki makambo ya mobali wana akala te soki bamaster ya mobali akala te bandeko mobali akala bazolinga babanda obengi mpo basolise makambo akala akoboya yango mpo ayebisa bango abi non nalingi su na vie na ngai te ngai nasi na nkombo na motu na nga mais soki mwasi azwi te mobali azwi avant mwasi ondire sikoyo nde ene ekomaka makasi mpo ya mwasi mwasi ekomaka sikoyo komona neti ke no nga ondire natuli ye sikoyo ndenge azwi ekomamona neti ye apile ngai napusaka bakestion na babato oyo balukaka boboyani mobali ntango mosusu asi azwi mwasi mosusu to mwasi asi azwi mobali mosusu ale bino bokoki koya kopesa baconseil mpona olobaki non wana mpena mare apale to wana pere apale foka bozongana na ye napozaka bato question bazongana na ye mpo atika oyo akomi na ye to bazongana na ye mpo bino bolingi oyo nga nakomi na ye te so après baraison wana question mosusu emataka ezalaka soki oyo toza na ye sikoyo azalaki ndeko na yo ya mwasi to leki na yo to mwana noko na yo olinga oza na courage ya koyebisa motu tika ndeko na ngai po ozongela oyo bosalaka na ye oza na courage wana eloko tosalaka yango ezalaka puiske oyo mobali azwi lokola aza ndeko na bino te bino bolingi oyo azalaki avant mais en vrai boyeba te makambo nini elekelaki bango mibale po esala te bayokana te oyo akende oyo atikala wana la plupart ya bato ya mayele babetaka masolo te po moto ya mayele akoleka te na batv na bachaine na baémission nko mosala rando na mwasi oyo avivaki na ye to mama abaa na ye to na mobali oyo avivaki na ye papa abaa na ye soki moto akomi deja koleka na bareseau mpo bandosala rando na mama ya bana na ye to papa ya bana na ye azalaki na probleme na motu amayele te mwasi oyo vanda na ye oyo surtout obota na ye bana bapesaka ye respect mobali oyo vanda na ye obota na ye bana bapesaka ye respect eza boza na pardon te banglais baloba excuse boza na excuse te epai ya bana wana soki bino bozolinga bolakisa na bana éducation ya kofinganaka boza na excuse te boza na excuse te ya koluka te papa alobaki mabe ya mama to mama alobaki mabe ya papa puisque en force ya bana bazokola babanda kocomprendre petit à petit eloko nini esepasaki éducation nini bokolatisa bana na mitu na bango soki mwana vandi boyebi mama azofinga papa na telefone to papa azofinga mama na telefone éducation nini bokolatisa na bana wana soki bolingo esimbi te esimbi te mais tokovandaka wana te po tose distraire nango bozo avance te ngai soki nazalaki sindile te na miniti oyo na bando menase Koffi Olomide naoloba ne seke bolingo ya li esila te lokola bolingo esila te fale bovanda na bino ete oya koambrie mwana ya bato pourquoi puisque na age oyo tokomi nango okoza te likambo sotu kaka ekomi sindile ke okende bosindile ke okende bosindile bato bayebelaki oyo ozalaki alia oyembi banzembo ozongi obimi okoti oke lelo sindile meme sindi akokompane ke lobi te soki ezala susu nani mosusu okosalaka ndenge osali donc ça sert à rien na bato nyonso to banda kozwa il faut mokili mobimba mpa banda okomprendre ke lokola wana esimbi te mpona banda oloba mpona banda olakisa mpona banda kosala bisalasala eza na sens te mais c'est Koffi Olomide vis-à-vis ya ali ya baza na histoire ya molai ndenge azalaki na bahistoire ya avant na ali ya masolo ezalaki ondire plus boyokani te bato motu moko ayebi makambo nini exactement esala bino boyokana te ba vrai secret c'est entre vous deux mais sikoyo lelo oyo na éducation ya congolais ya peuple ya congolais ya bato balandaka bino bafan tout ça eloko nini tolinga tolakisa biso musique to ozolakisa biso vie ya famille Sindi oui aza musicienne ayembaka oui présenter biso musicienne tomona nde tomona bamama Bilabel bazoyemba na bapapa tabulai c'est tout eza musique eza mosala ata bokomi na ndako bokomi mwasi na mobali bosali vi na bino motu moko ta na besoin okontrole vi na yo mwasi ozalaka na ye avant asi ayebi kokoma na mwasi mosusu monde entier basi bayebi kosokoma na mwasi mosusu mais cela ne veut pas dire que kokoma na mwasi mosusu il faut banda kodélivre mama ya bana na yo motu oyo kopasa na ye bane bopasa na ye baton bolala ne bambetu mwa bobota meme na bana okoma komante barespect puisque ozwi mwasi mosusu non
oza obligé osolola na ye te, oza obligé osala camarade na ye te, oza obligé ya kozalaka na ye te, mais quelque part oza obligé au moins ya kopesa ye quand même valeur puisque bana baza na kati, ya kopesa ye respect wana ya bana baza na kati, opesi ye temps asala mpe vie na ye na makambo na ye sans pourtant yo ozala na kati wana. Nayebi ke soka yo mosusu so moko azwi mosusu nano azwi te. So toke na histoire ya Koffi Olomide na Aliya, on dirait Koffi Olomide officiellement alakisaki biso ke yes azwi. Et mutu na azwi te mutu akoko souffrir qui est Aliya. Mais pourquoi Koffi Olomide azosagite à chaque fois soki problème ezozalaka na mutu na ye. Elongwa na ndako ya libala to na ndako ya Aliya ekomi na bamisien nyonso tu na Congo. Elongwa kuna eye na bajournaliste. Elongwa na bajournaliste ezongeli même ata na mwana oyo moko boti. Mais en frère ozozala papa to ozozala metteur à scène to ozozala acteur ya film. Non, après tout, dans tout cas, il faut que ça la part des choses. Il faut tenir ça la part des choses. Quand on va dire à mon papa, c'est que c'est un responsable, c'est une personne qui se respecte. Un papa veut dire, mon tout a collé à boti. Là, on va dire, c'est pas ça, monsieur. Ça, non, papa, là, on va dire, monsieur. Oubien bamisusu bakomi âge moko boye natikala ata kobota te ayebi valeur ya mwasi te ayebi valeur ya bana te atikala kovanda na vie ya couple te. Ça c'est un monsieur tout court ayebi makambo ya vie te. La akokosala babiloko oyo mosusu oyo neti to Koffi lelo azosala bato bakomona ngo normal, bato bakomona ngo normal. Toza bamama mosusu babetaka bana pamba so otuni yo kaka abala abota te babi ça c'est vrai ana raison. Mais oyo abota aolinga même mwana ye basimba ye te, aolinga même mwana ye basimba ye te. E na biso baparent eza bababaka mosusu balandaka te bakipaka te. Mwana nyonso oyo abotani na papa to na mama un jour azongaka na raison. Balandaka mwana sima te okomisi ye lokola mbanda na yo. Balandaka mwana sima te okomisi ye lokola mwasi na yo. Balandaka mwana sima te ndenge boyana bitumba na mwana non. Oyo tosi toboyani mais koboyana ya moto bozana ye na histoire ya moto bozana ye na bana. Pourquoi tokomaka bineni? Pourquoi tokomisaka yango dire bato moko il faut baguerre banda kokota lelo nayokaki Koffi Olomide abimisi biloko Aliya aleka na baémission alobi ke non abengaki asengeli babimisa biloko na ye nga nabengaki ndeko na ye mwasi ya kozwa biloko na ye. Ok, mais version ya Aliya toyebi te, mais oyo Koffi alobaki yango wana. Et puis alobi ke bomona biloko ne na boye kotia na balabala natiaki na frontière afin ke baya kozwa biloko na ye. Lelo sikoyo Aliya na ndenge ya poto azwi biloko ya Koffi abimisi bazwi yango namoni ndeko ne bao banoko sike ndeko ne ya mobali nde bazwi biloko batie yango na basaki ya mpeko po babimisa yango na balabala. Donc bazwi biloko ya Koffi batie na basaki po babimisa yango libanda lokola ya bwakaki ya yo biso mpe tozobwaka ya yo. Eza mabe te quelque part, eza mabe te, mais quelque part mabe eza nini? Bozowelela nini mwasi soki elokwa mobali abwakaki yo mpe bwaka puisque wana mingi ezalaka bakonseil bato nde balingaka kopesa trop souvent bato nde balingaka kopesa bato bakonseil wana lokola abwakaki babiloko na yo yo mpe bwaka ya ye yo mpe na tour na yo ndenge ndeko na yo mobali aya kobwaka ndeko mpe ya mobali na kanda wana ye pa ye azwi biloko ya beau-frère mpe abwaki. Eza ba mauvais signe, eza ba mauvais signe, eza ba mauvais signe. Nani yango entre Koffi Olomide na Aliya akokolinga moko asouffrir puisque bapapa si bango bamona bamakabu boleka nango bato ebele bazala te ata noko lelo soki lelo azwaka biloko ya Koffi Olomide abwaka peut-être eza nango haine puisque en vrai soki ngai mpe naki noko nakozwa biloko wana te nakoyebisa Aliya non wana eza makambo na yo na mobali no ata boyokani te bozwa na bana bengai azwa biloko na ye abimisa yango akelelo ndenge moko ye asalaki ya yo wana eza problème te ngai na kosimba biloko na bino te mposo elobi bosololi bien mpo na bana botie noko wana to noko yo moko mitie wapi noko omitie wapi so elobi Koffi Olomide na Aliya basololi mpo na bana yo mitie wapi ya liboso ya mibale bato bakoloba na Aliya yo mpe bwaka biloko ne lokola ya bwakaki mais non soki Koffi Olomide
ajouaki rôle ya kozala parent te to ya kozala papa te to ya korespecte yo te en tant que mama bana na ye malgré boza susu te mais yo okoki kosala le contraire ya na nzembo moko bayeba na ndeko moko alobi ke ondimaki te na kolimbisa mabe osalinga okomi na soni kolimbisa moto eza te ke kozonga mais ye abwakaki tabwaka yo mpe bwaka ye te ye abwakaki me toke puiske ye motu ntango mosusu esalaki te to motu oyo azwi apesaki ye conseil mabe tala kobwakaki ye il faut aya azwa biloko na ye akende na yango elinga kosala mpe eloko te elinga kosala eloko moko te elinga kolongola o pembe te elinga kolongola a liboso ya lia te elinga kolongola a ya suka ya ala te olinga kozala kaka nde ya lia olinga kozala na respect oyo congolais nyonso ayebi yo apesaka yo pourquoi question na yo ezozala mpona nini soki bato mibale boyokani te ifo kaka bobebana na niveau oyo ke ondire bozalaka bandoki bokendaki koloka alo misuni bokaboli bien te bobengani batebe bobengana bamoke ntango bomataka na bambetu wana motu na moto ayebi makambo nini elekelaka bino na bambetu motu nyonso tu mwasi to mobali boyebani ntango bomataka na bambetu eloko nini elekelaka biso wana ntango bosipasi bofani wana booloba bosi boraisonne eloko nini olinga naloba yango te nalobi kaka boyebi eloko nini elekelaka biso na bambetu ntango bomataka na bambetu boni kosolola bobandi koseka mbeleki wana makambo nyonso tu wana bosalaka bobengani babebe botongi na kotonga na babato mosusu oyo to bozala na bango baproche botongi bango botie bango likolo ya motalaka boyiti wana tu ezalaka bien so bosala 10 ans na mwasi to na mobali 2 ans 3 ans 4 ans tu wana bolekisa bamoma ya bien basorti ensemble bacado babengaka susu nini bato ya baréseaux sociaux koaffiche tu wana oyo bosala lokola kaka boyokani te na kwe moko malamu oyo ekomi lokola moto acubi yo mbeli tozala nano na respect ya bomoi tozala nano na respect ya bana oyo opesa nano bana oyo tozobota respect tomeka nano torespecte meme bato osololobe aza artiste monene ya aza legende ya mboka na biso babiloko mosusu wana ezofai partie na éducation ya masi te ezofai partie ya éducation ya masi te babiloko mosusu basi nde moto bakosala yango eza mibali te biloko mosusu mwasi agisaka na colère mobali agisaka na colère te mwasi agisaka na sentiment mobali agisaka na sentiment te mobali asala makambo avec beaucoup de réflexion il faut arréfléchir ezala makambo mosusu il faut kopesa yango temps bato bakokoya batie ba deuxième ba troisième d'ailleurs kutu asalaki bosala ete boye tusa soki oza mpena mobali po ayebi koraisonne mobali apesaka temps non botika puisque temps ekorishaka mie temps ekorishaka mie conséquence ekorishaka mie mobali aza motu te oyo akoki kobanda kolekaka na baréseau lokola mwasi asalaki nga boye ifona banda osala sikoyo makambo na nko ifona banda koprouve ye ifona okomi bisalasala ondiri ozofocalize kaka ozobase kaka na ye non oza artiste musicien oyembaka na mwasi esili te tika ye continue misiki yo yemba bato baloba oyo bakoki oloba yo yemba objectif na yo ezali yo yemba salela biso bamélodie ya kitoko toza na besoin ya kobina toza na besoin ya koyemba yo toza na besoin lobi totikala na l'exemple ya bien basouvenir ya bien eza teke babanda obetaka bamasolo te malgré azali musicien mais côté mosusu azalaka niatakance niati kuna ake kotata sese apetaki ye ake kotala oyo afingaki akende kotala journaliste abuki caméra ake kotala mwasi abengani oyo azwi oyo abwaki abandi kobimisa mwasi moko akomi kobetele batolo non oyo eza identité ya musicien te oyo eza identité ya polémique eza baidentité ya bamusicien te voilà ngai eloko nayaki ezalaki nalingaki na conseil de stage nasola nazwi parti mais na nyonso tu histoire vrai ezali oyo tomoni
ndenge alia akokende kwa profil banda mpona ngai bato bazolobaki profil babandaki yango alia pa azongisi eza mabe te ndenge tozoloba biso nyonso te mais est ce que soki profil abandaki ebwaka biloko alia libanda il faut mpe alia alakisa profil mpe lokwa yo bwaki na mpeso na bwaka seke bango mibale na baéducation ndenge bakozala na problème puisque moko akoki kozala makelele mosusu asetere moko akoki kozala azalaka moto ya basentiment mais mosusu azala basentiment te moko akoki kozala azalaka très colérique mais mosusu azalaka apaisé puisque il faut bozotala relation oyo tozalaki nango tozapena ke navandi ndenge nga navandi boye navandi mpenza na nde oraisonne ke eya na motu mona lesala na ye babo moment tolesala vraiment babo moment toza meme na babana ere mo ezali biso toza boye tosali boye ere mo boye soki bato bayo otala biso tozalaka boye ere mosi tokutani tokendaka boye sikoyo lelo toyokani te alifika bali koluka kaka baproblème moko po mais non ti bosala yango boza bato oyo boza bareflet boza babato oyo boza baétoile boza babato oyo mokili eyebi makambo na bino nyonso te bandoleka na réseau alors et pourtant bato mpe bakovandaka wana te mpona baexemple ya mabe po wana eza baexemple ya mabe eza bamal éducation eza babonne éducation te voilà okende na biso bongo toza na bino ensemble en tout cas ndenge kaka nalobaki na bino na début commentaire nyonso tu epai na biso eza welcome commentaire nyonso eza welcome appel nyonso eza welcome nyonso donc tokoyamba yango ya mabe to ya malamu biso toza mpona yango c'est-à-dire l'aigle de l'éternel sage ya mboka azalaka mpona yango aza mpona ya malamu na mpona ya mabe puisque makambo tokoki koloba c'est pas kake tozoloba yango mpona bato nyonso bandima to balinga biso non ezake oyo ayoki ebakiseli ye un plus oyo mpe aboyi elongoleli ye un plus to etikaleli ye na oyo ye azalaka nango nalobaka eloko moko lisusu na basujet mosusu ntango nalekaka meme na baémission so bayebisi ngai pesa bato na yo mboti tika mwa bato nde nalobaka nakotika motu te puiske nayebi makambo mosusu nazoloba eshoke meme na bamasika na ngai yango eshokaka meme na ngai mopuse ngai mo mpe naseretrouvaka so nayebi ke na choke tout le monde meme na bamasika na nga tuka place wana mbote ezalaka te puisque tout le monde nasilikisi bango e ngai nayaka mpona kosepelisa bato mpenza te ngai nayaka mpenza mpona kosepelisa bato te ngai nayaka mpona komotive bato cetadire moto akomi mpenza ase revendique enoko wana nga fona prouve ntango oprouve ngai nabi wi nasalaki bongo okoma place okomi donc oprouve ngai te voilà jusque là portez-vous bien on est toujours ensemble avec l'aigle de l'éternel sage ya mboka ya ICDG kitoko et ya aigle c'est officiel TV tolanda biso epai ya tolobela vie Papi Gen toza ensemble en tout cas bozala bien bamote na ngai pa baoyo nyonso bolinganga bamasa na ngai tout ya Snapchat bamasa na ngai tout ya TikTok bamasa na ngai tout ya Facebook bamasa na ngai tout ya YouTube baoyo nyonso mpe bazalaka pembeni na nga ya bino tu Clovis Buka Lengo l'honorable Clovis Buka Lengo apesi yo mbote mon frère place oza na Bourgoin Jalieu yebisela ngai maître Kieli Adji na maître Ninja Taylor qui toza ensemble et mon pasteur, le docteur Eric Nkoto, nous sommes ensemble, mon pasteur God bless you, pasteur Jean-Denis Bondo, Abraham, God bless you, Massanangai King Foreman Masala. Il y a les amis de Fachi, on est ensemble, together my brother. Desmond Nitambwe, wana dire petit à être de l'éternel, n'a prédit c'est hors. C'est mot de la base de la mission. Oh, je suis en avant. Pas, big up à vous. On est ensemble. Baninga tango kokie. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene. Papi Gene tolobe la vie. Moi je suis au départ. Nazalaka moninga na yo te ngai se beni kopoko lipo kuluti ya baleki nazalaka moninga na yo te mpona kotikala kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie Mister Siatul nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie est-ce que yo naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga Papi
Papi Gen tolobela vie. En gros génie, Papi Gen, nazala moninga na yo te, Papi Gen. Nazala moninga na yo te, Papi Gen. C'est opérateur de Jaffa Kofiri, Frenchman. Papi Gen tolobela vie, c'est moi la moninga na yo, nazala moninga na yo te. Est-ce que nazala moninga na yo te, Papi Gen tolobela vie. Azalaka, moninga na yo te, je suis pas ton ami. Papi Gen tolobela vie. Ça c'est l'Idjoko par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga matano. Papi Gen tolobela vie. Nazala moninga na yo te. 4 rois, peintre, Washington leur pays. Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. Nazalaka moninga na yo te, Papi Gen. Moi je suis pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te di. Bayuma, wana 1 euro na poche. Pour beta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen yo évité, azalaka moninga na biso te. Olai mo broso. Na Napoli, nazalaka moninga na yo te, Papi Gen. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Molodeur. Tolobela vie, Papi Gen, Papi Gen. Nazalaka moninga na yo te, nazalaka moninga na yo te. Sami Mokili confirme. Tolobela vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yo te. Mobile ya pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga.